en direct, vamos. De muchacha la dos, Surianta de Caliente. En direct de favelas, quoi. Surianta de Caliente. Balobi comida de l'arta. Sauce à la poulanganda, chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. Mettez les mités madongi en cotant, en partageant. Balobi tournée américain à Koffi Olomide, nouvelle technologie. Avec annulation, il y a concert, il y a fait rigola. Donc, on a fait favelas de muchacha la dos photos, tout chapena mokoloto. Parce que ça fait du bruit. États-Unis, c'est comme au Kanga. Mais nakini milelo na milelo. Milelo na milelo. Mama. Milelo na milelo. Licia Mukenge die. Milelo na milelo. Eddie McIntosh. Milelo na milelo. Chico Ferre de Luanda. BXL Félix Kulumbu. Na Lyon. Balobi masolongo ya ngoyo. Favelas de muchacha la dos. Surianta de Caliente. Comida de l'arta. Balobi sauce à la poulanganda. Chaud dedans, chaud dehors. Chaud partout. Donc en direct. Nous publicité à Nino. Il y a tapis rouge. En attendant, on va y match. Kabino peut beaucoup kota, beaucoup partager parce qu'il faut tout développer. Koffi Olomide où tu rebêtes dans Houston. Après Dallas, Houston. Après Houston, Balobi, Washington, Koffi Azoya. Los Angeles, Koffi Azoya, Mboga, Moutounanani, Apocalypse Bella. Les lions de Waterloo. Les lions de Waterloo, Yoyebi. Masola Kati, toujours Ndenge Zalaga. Willy Opele, la MTT là au Japon. En direct, toujours des favelas, de muchachalados, Surianta de Caliente, Comida de l'arta. Nabi, oui, j'attends que tu arrêtes de parler en fait. Mais, non, le bagara. Ok, d'accord. Igor Moukousou, Jacques Miyansi. Balobi, en direct des favelas, de muchachalados, Surianta de Caliente, Ndena Msegi Bino. Des informations toi non tournée américaine ya Koffi Olomide où ils ont se déroulé très kitoko donc kuna na les États-Unis avec les quartiers latins international donc monde America ils ont les kitoko mais na kin ba mise bazolela conflit ils ont continué car ba misu bazo comprendre les tendez ni batikali mettez les cœurs. En même temps, concert, il y a les 19, il y a Ferregola. Ils ont annulé, donc repoussé. Ferregola poussi, parce que niveau, il y a les Bakala. Donc, on va sounoler là qui est bord les 19 fois. Ferregola, taliga na nenga spiritu na spiritas, ça tala, comme Beretoni. Donc, on a une vraie idée, parce que Ferregola a dit à télé 19. A Boyber, nous voyons bien mboka na biso, ba bunda jamais ne bembe. Donc comment le rôle net bagarre contre Bembe. Donc en tout cas ba Gaulois na ba Gauloise bien on sonne ba Gauloise na ba gladiators. Donc et faux apaisement de balobara. Concert et kobetama, mais pour l'instant par rapport donc beaucoup on ba poussi en onanu pour balela nanu papa Verkis muto asale belé na ndule muto yo ayana saxo via ayana saxo donc voilà on les a eu information ya kini ba conférence de presse ezali mais na ndenge ya idéologie ya favelas ya muchachalados Surianta de Caliente nete sobo yo kanga maintenant les cœurs nazomona ba Pascal Mbongo nazomona ba Rema nazomona ba Cyril Mandoboul ba Chris Wamulumba ba Igor Mukusu nazomona ba te belé mettez les cœurs ngana sentir que bozo vraiment ko capter parce que boyebi oza nouvelle technologie na kacha kitchen cook merengue nouvelle installation ya technologie quitte un appartement mutozo pesa bandako na kacha Paris donc ba olingi achat location ya ba magamnyo se quitte appart masolo minene. Donc, tout ça, Gauthier Mascotte, grand producteur, n'a des fois tout ça. Gauthier Mascotte depuis London, les Moukonjaba Jeep, Moukonjaba Mbebele, tout ça, Eddie McIntosh, le gouverneur de l'ambiance.
bato bakosala bamakambo en même temps tozana Eva Moiri na Autriche William Kanku hein? Donc mes condoléances toujours li passe atika biso William Kanku Konistar Mavinga Billy Omar na bosi Choucha Mabele sola lipeka poto na minute akomi sola lipeka Luanda po azana kacha Luanda Choucha Mabele akango kacho kufa na sola Dior na minute kufa na sola Bimpuka soka kangyo kati na minute kufa na sola Bimpuka saka vunda wana ba maître na ngai ya masolo bango bazanga raté fallait bazala déjà toujours wana. Donc masolo eza yango wana mais pour la Koffi Olomide nde tonta oloba tournée américaine ezo continuer kaka mais ba musicien nazo ko peso est-ce que ba musicien ba porte parole ba truc ba betandu l'été ba continuer kolela mais olela nini fallait ba même en Amérique okoyemba nini Koffi mo zo yemba banzengu na ye ngai tchano boro na Houston tona bloga Dallas techa Dallas Chandula Dallas, ba plan eza ebe omoni elengi mogo eye elengi moto tena stop to tena stop na bisigo polémique yo ba doit olela na kini ba porte parole vous avez pour ça même les États-Unis pour bokima vraiment do eza projet donc on nga boya babia mon pa oye moko omoni mikolo lelo na ndule so artiste faut la capable ya yo moko oye na mboko bando beta ndule Fabrikas a expérimenté le wana ya omoni Fabrikas na koma ondima ye na mona benda que non na pesa titre maestro na pesa ceinture po pecha beta tourner bon artiste a beta tourner américain ba mise ba kima ba muda sa ba kima a beta tourner mon pa osko dans ses 66 ans et quelqu'un a 34 ans pour que ça 100 ans 100 ans égale 56 36 150 jours. Et le bon, on connaît Star 100 ans. Mais j'ai déjà bêti 66 ans, quelqu'un 34 ans pour calculer mon ça va calculer mathématique. Bon, moi, je vais être combien de jours dans mon kilo. Mais, bah, américain, bah, il n'a pas ça, bah, il y a Koffi Olomide. Et on monit chaque coin kende. Donc, ça, le tout lick. Ça, le tout, via zoton ça tourner. Donc, bah, producteur, bah, ça, on se retrouve. Mais ce que tu comprends, bah, tout, bah, ça, on a Koffi Olomide. Bino ko lela tourner est-ce que bon moni kuna ndenge makamu elengi moko ye kuna est-ce que moni mina confiner bo moni wana bo moni mina non absence à mutezo compter ou bien absence na ende mute ko compter un jour mais ya mutu e otika la compter te nzeta mbila ba okata e kola donc attends que DCIA na ngine msala ba musicien la ngi to pesi ouais na ngo tourner caméra moki omoni lumière ouais on se déranger. Tourne un peu ta caméra. Non, oui. Stop, voilà. Voilà. Pas trop, c'est trop là. Nandenga idéologie. Voilà. Nandenga idéologie. Donc, nangana lo baboya, ba musicien, ba bureau, ya Koffi Olomide, bozala calme. Vie akitanga éclairer, via bois qui binote. Amérique ezana nzala ya mopao. Mopao azobongisa terrain, polera koyana bino. Vous comprenez que ce okimi no rapport au no programme okima pour ato kimi yo mo déjà aya Amérique ça yo ndule beta bo soye na yo ato kimi et vous avez un problème de mais niveau bozo lela niveau nazo ka ba conflit banini boza la calme ba remema bino bo ya peto na bino si s'agit ba tika bino oyo tikala na Dallas yo tikala na Houston yo tikala na Lausanne bo tikala mais vous êtes calme, vous continuez à répéter pour quartier la thèse internationale. C'est le monde entier, c'est partout dans le monde. Le quartier latin, ils ont raté pour il y a 5 sur 5. Pour bon, on a remarqué, le but est que les mon pas on a un musicien. Vient déjà Fula, à Fula déjà, Tara Fula Suzuki. Premièrement, on a le quartier latin. O mupao a fula ke ko ebandela ko fula Suzuki oki bina yeno na ebibi na bozana bambanga ngana zana bobola na ebibi na bozana ba pauvre ngana zana ngariche Suzuki 4x4 na kolega wapi mettez le cœur
so boyo comme na oloba so kende na rythmique ma solo mopa afula babia chokoro sango ya babia bakobelela na monda tie Zambe yoka kolela ya bana na yo Zambe yoka kolela ya bana ma Kofi afula tuti Eriki tuti Osoka pena bebe wanga motema Pasieleki ngabungi nzela nabungi nzela zote silanga nyoso ayo nakoma denge Kofi wana kaka Kofi wana afula Sam Kintu Samilo eboro Kofi afula modogo abarambwa Ozoka pena boro kundulumo bo modogo sala bo kundulumo bo modogo sala Santiago Zinga Serge Egres Mboma Chacho people de Madrid de Tinto de Ferrano donc ningisa maya wiji Roland Manuka balobi Guy Yakabwe na ba kare minyana nenga katanga na bosanite Eric Yandombe wana bana ya katanga donc habari wetu habari zenu donc wote na ba commentaire garçon World Kidimbu Océan ba chroniqueur mutazo pesa donc ba musicien ya quartier latin au besoin na 565 ba mouye binoté pour boye ko sala bere boye bi mo pa onenga zalaga azam tout moi fou la ratala raté so lelo na Congo to tikali na ba grand prêtre ya musique wa tikali pena ke lelo wa ko fou la batusu na nenga niveau ke ana nombre ba fou la olega c'est Koffi Olomide mais na minute yo 17 ans après kozanga au monde Amérique vient se préparer chemin boye bien fa au fou la ba Suzuki bi niveau abetana no banzembo lokola ba kuku ba diva aya rapoto yo mozo ka so aye asa ka enregistrement na ba Niboma na ba Jafar abetaka na ba Daliki moko abetaka na ba oyo nani Nguma Lokito mais ti suka na moko meko mema misien abeta ba Olympia afula de picho afula burompela comme toi oso comprendre parce que bino ma mission bozali bokota kutu na ba jete ya ba mbrouillement ba bitimba na 1 à 2 retard timba na 1 à 2 retard le même Koffi Olomide wana afula Fally Ipupa afula Soleil Wanga afula mission sous Koffi afula bien Mirage Supersonique oh la lettre d'autrui ngana qui pas kate de maman il s'appelle mon pao Quadra Koraman Aliana de son cœur oh Mirage ayelelo mettez le cœur de Serge Egres Mboma Natie Mitema Nalela Bino fort en tout cas Serge Egres Mboma Baleker na ope Junior Baka Lola Mwana Ngwaka officiel Bafulana Lola Mwana comment na prochain concert bozawa comment na Santiago Nzinga na Belelie déjà Lola Mwana Koti Lola Mwana yé vraiment comment na prochaine nous les awa Bibi Lembe moni Lola Mwana donc on sentir que tout Lola Mwana po kala wana botonga Lola Mwana oh Lola Mwana alongo pa Koffi po basombelaki Mercedes atekaki Mercedes wana sombi lupango siko tala ba makambu anga mopa Manu Emma Koffi Olomide azalaka na ye bien bomoni Lola Mwana te Lola Mwana ye komela biso na prochain concert bozawa po na yebi ke bouti beta na Houston après bouti Dallas bouti Houston siko tourner Lola okota dollar siko Lola na biloko atika na quartier latin bobi biloko Lola sala na quartier latin biloko Lola yemba na quartier latin ba voix Lola tika na quartier latin trésor angolo Koffi Olomide suka ya ngomba balapa donc on a dit Koffi Olomide est un océan de la chronique océan ba journaliste légende de la communication DCI directeur de communication internationale ya Koffi Olomide nazo expliquer bino ke okekejo trésor garage trésor au coco trésor au coco na kati ya Manchester City
Trésor Garage, na Manchester City, Trésor Okoko. Balobi, les concessionnaires anglais. Na lobi na yo, biloko Kofi, azosala na rati États-Unis. En tout cas, pour notre vraiment vérité. Na ndenge ndule ya lelo. Na ndenge ba vie belé ba lembi. O senti ba vie belé makolo passe. On a danse makolo passe. Mais Kofi, l'homme il a son kotaka. Asubi, à comprenage, à comme ça animation à niveau nae. Elengi mokweye zonsa borona en attendant lola comme la passe par que nous bêta Geneviève Malonga papa Ross Enegita bonsoir non Geneviève Malonga en cotant en partageant le monde bonjour mon père Zolanda yo en tout cas big up na mon père mon konzi prêtre place aux alines depuis les États-Unis biso na ndenga Paris tout expliquer batu bazala na apaisement puis batala ba record au bêta déjà tourné on a bana magie pour tout le monde en Amérique et pèse l'engi. J'ai l'absolu. Et puis, violent et l'eau au mon robot. Mon père a son landais. Ah ouais. Pèse mon père en beauté. Beauté. Pèse mon père en tourné au côté de mon père. Mon père a son landais, pèse mon con. T'es, n'a pas de landais, ouais. Pèse en beauté après dans chaque caméra. Le cap au côté de la caméra n'a pas mon. Comment va mon Israël? Au tourné de. Mais après dans chaque. Ah ouais, chérie. Ah, il y a déjà un commentaire. On va concentrer. On va concentrer. Nazoluka, Kopko, mon père, continue, on a pas ça en anglais. Et puis, là, on a remarqué, mon père, chaque ndoule, a zosenga 1 minute pour na est. Viens pas que le sous va faire terre. Bah, que le sous va faire terre. Sonin Kumbi Ilunga, depuis Main State, ça, Papa Ross, machin, en direct, Naël Van Mido. Naël Van Mido, yoto banda ino combat. On m'a rambo faut expliquer ba combattant. Viens chaque ndou l'avant banda 1 minute de silence for the dead of Est Iridisi. Nanga na kanya anglais wana. Because the life is in insecurity in the Est Iridisi. Mon pas le bon anglais. Et puis je trouve bien solo en anglais angaye makambo yo. Oui ko yeba langue ya bien. Bien solo en anglais. Ce qu'il faut talabana. Ce que nous comprenons, c'est basi ba les gars les belé na ko concert à Kofi. Ah ouais. Oui, il y a des années mon konjama mo. Il y a concert nyoso eza bon. Non mais non, mundele, il y a ba concert musu pour mon banzele na zo biso ba sokoto mulenda. Kende na concert faire so na banzele te. Na concert faire. Mais oui. Ah, yo be souvent en opposition. Bazo ba bien na concert des États-Unis. Ah, il y a States. Na States au Kofi azo beta. Par rapport à Ndeba Kofi la Kofi Makambo. Yo quand Ndeba le fait image comme ça tout bien. Yo nabia Ndeba ça qui publicité au Kofi Azodiota. Normalement fait ba mumba kimat. So basi pena tout ngam sens na lo beleza ke oh Kofi Azodiota jinda mali ya mangondo so ki siko bineza ki mabe. Ndeba ndele tout ba kimit. Ndo senti pena ke ndule mpia kana ba momi. Mo senti ke ndule tala ba momi. Siko ba petwa na ba yeni. Ba yeli jinda mali ya mangondo. Nazo mundelo timbate mo na oloba ba ye lindule suka na ngoni diota jinda mali ya mangondo balela mopao delso mopao aza do muto sentir que yaza mukonza ba chéri po banzembu na ende mutu epesa ba momi po kala to ala na bazaiko basi bazalinga bazaiko mais histoire zaiko ebunga na musique ya Congo donc wana époque ba bimi ombali viene ngazo kanga na ebike kala muta détourna zaiko na ba chéri et à mon pao mokondi. Vous comprenez? Ouais. Pour biso bankale pena tona so batala muzika. Wa mwala mnoga ya mulani moko bando fiba olingite momia atungisa yo makasi kana filage na yo okeno ndula oyige sa chéri eleka. Mais ndula mon pao yo yara na filage forceuse wata bubu mais bambongo omelisa ba chéri fezala. Pokuna bakento. Parce que ici, quand on a 66 ans, on va continuer à Jango, on sentit ba chéri yele. De banamba aux États-Unis, on va au balate, au botuli, sur le niveau de la momie, au bala, bachayoka, beta kitoko, lata kitoko, kende nandula Kofi Olomide, au bala kuna. Le long de tout ça, au bala, moi, si n'angandea sur le soumute, kalande à la lissoum. Le long, on va au bala na Facebook, on va au bala na TikTok. Pourquoi pas la concert à Kofi Olomide au monera ya mobimba pour que ba ko soit make-up ba benga on filtre ko soit filtre Instagram petit a umbio mais on zo mona ebo eki mona meso
ce qu'on a nous la Koffi Olomide na les États-Unis obi siko blo yo obi siko bimisa Rihanna pour ba péter on tout na so comprendre te ba eli chuchu ba péter on dirait ba Rihanna on dirait ba tu dis on ba américaine ou bien ba africaine ils ont ça ba Afrique mbimba donc international quartier latin international des fois te tourner américain yo Koffi Olomide a prouvé na mukilike il est le sommet pour nanenga mabete na bona kota na polémique na ko bat musu ba oh non banani bat musu ba kendaki États-Unis ba beti ndule te mais na bo polémique hein? Mais Koffi Olomide existe encore et toujours que aza légende a légende pour niveau azo reproduire quartier latin désolé que ça que mutana ba œuvre ana biloko oyo que yemo soit terminé te non vocal moko boye et compliqué te ça na place te so pesa nzembo ya vocal est compliqué avec ka banzembo donc banda bando yemba na ebite ko donc banzembo lekebele lola mwana ngwaka officiel lobby ezalaki somo ndule sili batu baboyi kobima ozoka siko ba masolongo lobby na mbogoni na Houston na Houston ndule sili batu baboko bima mais lola prochain mboka ngana na besoin mboka to benga batu mboka na déjà to ça bango dia ke bobongama mopa wa zoya et puis na FC les gens là-bas en Amérique autour bon génération ba benga ngoni bukina na bor mo na ba obeta kam kolona kin ba benga ngoni na boro bor mo be ko ti ba te belé na États-Unis wana Louis Steve Abi parle de Koffi mais je parle de Koffi Olomide Laurent Bofio t'as problème avec Fali mais lui aussi un problème Fali ça moi na Koffi a to parler mambo Koffi tourner parce que n'élite de tout na ba t'as problème avec par rapport on était na bambi comme na bambi Fali libanga na zokisi na tutie na mutuka na ebité na tamponner car na ye na grave na cette pas graffiti liboso porte le pango na ye faut vous expliquer lika mongo uti na côté ni Eva Moiri Favelas code le sako mi fa pesela ngai mbote na semeki ya moto la negrita mondelendele bambote Eva Moiri chadra nos garçons simple mpia to yebi bino bien bokoma na haine en tout cas bana mai na ebité boza batu moko boye boza batu moko na ebité quoi ba fanatique soleil na moni bangote ba yeko ba biloko omoni ke mo bo manet bazoba bozo ba fanatique bête on parle de tournée de Koffi Olomide aux États-Unis n'est tourné zokende pour tourner c'est déjà il y a un mois mais là tu viens me parler d'un truc qui n'existait pas donc osana posa okotsa kombo ya mutu pendant que yebi ke mutu wana za mwana ya Koffi Olomide les gens vont dire que ya boye au bande le gosser là Koffi Olomide conflit na di disco au moins tu yom taliboma donc vous avez un souci to qui peut mona de lola mona yebisa mboka ni bo beta prochainement to continuer masolo to nango parce qu'il y a des gens des fois ils comprennent pas ou que ça façon na bino boluka ba publicité na bino kotaka na ma vie ya bato na force na on ça publicité de toutes les façons on a d'essayer il y a Koffi Olomide donc je parle de Koffi Olomide donc directeur de communication internationale là je parle de quartier latin international au kweli batiki yo Dembela a sauvé la vie. Moni ba ba Dembela ba lola bano ba donc Koffi o bazana Koffi na minito bango wana timba na un des retard. Yo luka émission susu o no beta masolo na bino. De bozangi d'essayer. O yoga mbambo bo conflit par rapport à quoi? N'importe quoi. Laurent Bofio pourquoi ne pas tout simplement parler de lui? Il faut kaka o boga libanga. C'est que yo lingala ngo yebino moteur. Lingala pena moni lingala ngo yebino ngote donc et puis libanga ngo pokote pe ewuteli go yozo luka ngana comprendre na Houston kuna muto yozo beta masura zaki na Houston skoto tanga komboti na Dallas muto yozo beta masolo ske ndulo ba beta na Dallas ezaki ndule ya mutu wana bato baboye ko bima lobby na concert ndenge lola mwana ucho yebisanga awa ke lobby ndule vide bato baboko kende eyaki ndule ya muto yozo mas titre onga na tiena pomba mutukuna eloko osala ya bien ya kitoko ozo comprendre so osala makacha masolo o ya mopaote obini parce que awawa to parler quartier latin depuis le fondement jusqu'à aujourd'hui alors tout aza kacha de boucle wana ba qui même balé wana to beta solo na yo kombo no so yo bimi ozo comprendre so kombo no bimi
Donc eza bato nyonso tu Koffi Olomide afula. Oyebi jour Koffi Olomide azala te batanda mulongo. Sikoyo muto oyo ozolinga oloba wana ngo kotisa conflit alongo na mulongo. Batanda mulongo mpona kondo tya requiem sikoyo yo sikoyo muto oyo ozolinga oloba otika na soni jour yango po ye mpe ozala na mulongo ake kotya requiem sikoyo yo koloba nini koyanga na baconflit ezanga mutu na makolo te ozo comprendre yango moninga bo comprendre kaka ti bazobeta masolo ya Amérique yo Amérique wana yo masolo ya Amérique yo ntango kofia okende Amérique na bana magie mutu oyo olingi okotisa conflit po olingi okotisa conflit siko naozonga na yo mutu abato natiki ye kuna eske oyebi kota azalaki soki azosala lipa te na sambula soki serso bakanga singa kukule elombe mwana nyawa elombe kanga bato elombe leo wana siko Koffi bana magie ya Londres yo oyebi ozalaki boni miloyenge papa Gilbert Makona abungisanga na philosophie ya bulu papa ozoumela kolanda bango te te eza ndenge na bino boyaka kodiembela masolo ya bato okotisa publicité na bino nazobeta masolo ya l'écran mondele tiela ngai soirée Oui, j'attends que tu arrêtes de parler. tia soirée nalobi tia na soirée batia bakere botia bakere Là où yokinga. Là, ouais, j'entends. Là où yokinga son. Ouais, Zongi. Son Zongi. T'avais fait quoi? Na tienda micro. Au tchaki micro? Non, na utu chango siko kwa zonga. Pour tester. C'est ça. Là Zongi. Ouais, Zongi. Donc vous comprendre son katanaki donc technologie sika. Mais là na zongi micro. Na tienda micro. Donc vous ça va cœur, mettez les cœurs pour ce boyo ka son siko. Pour papa Ross na lingaga yo kaka pour la vérité mba va comprendre kate eza pas biso. Mettez les cœurs. So boyo ka son na lo molelo ka lito ipo bando beta kiki. Bando ki ba koteli son. Voilà Koffi comment ko beta lokola Kaluji. JP Batiki wa mwana Oscar Kaimbe c'est bon son Zongi. Oui, orchestre ya Congo pour musique comme nous on a ba musicien ba on dit Koffi Olomide de remarquer ba musicien ba beta na États-Unis ba ka soin ka ndenge ba beta na Olympia. Nasi bo remarquant mettez les cœurs. 18 dates il a fallu Ipupa Gilbert Makano. C'est la permission. Au ça l'émission de bon affaire. Ko ma PDC na été. Kasi kende sala kuno ko ma DCI. So ba ko fula yo. O se retrouver pendant si ma bafle binona bambasi. Tendet.
kende koma DCI kuna ti oyaka kodiembela en tout cas batoso fali pupa oyo mofu bambwa oyo na bado natinda baona Chine bakendo liama ube na Kasai pa baluba ozo comprendre balia bango bena banini bani balobi manque visa te bino tunde bozana boyebi que nous vivons l'époque où les musiciens bokoti na bango bakini bango nyonso donc il faut que les musiciens bazala na morale ko faire ça na test ayena 3 personnes tous les 3 personnes on a baye 4 na guitariste sur 4 3 déjà bana poto test kaka off ko faire ça là qui abibo non ça test mongo mettez les cœurs na bête le solo parce que na moi ba yo ko beta masolo visa te pour na niveau kofi parce que muto yo lingo lobela wana visa na liboso mon na passeport pa ba pe visa ya ndeni toujours critiquer te fali faut moto expliquer ba tuna yo ba comprendre blom susu moni ba manquement de respect na ba politesse mususu muto solo la passeport rouge to ko beta no masolo visa te pour visa na ba niveau na bino moni bino o solo la visa na solo la passeport rouge DCI de communicateur international ma mari fa na Londres na oloba ba gote mascotte ba na oloba moni mission yo zo ningo ko ta conflit oyo zo yana ba manquement de respect ya on manqué ntlokola mopao moni mission wana première fois ayeba viser za ndeni amona ba Marianne obi Marianne oza na cachet sec na 4 donc Marianne ndengo zo tali na mbongo mona filigrane amona filigrane na visa simba passeport na visa avec tremblement ezali ya quartier latin de quoi ko beta ba masolo te mo boli mo comparer lo mo na bia omoni soko ozolega na nzela leka to olega na samai na tinel wana bakenda ka Londres leka kaka kolinga to bande ngo tunaka bana ba songa kinzelo ba yo biso liste des morts ya bato bakufa na nzela wana po nzela ne salama train elega na tinel démarche oya osituka yo savourer ozobeta masolo moko donc ya niveau na yo donc ozomona o muto adingi ozobeta masolo visa est Kofi tourner américain ozobeta masolo visa masolo tourner américain za masolo visa tuza masolo ba esta yo kuto comme na niveau esta yo be esta niveau na yo ya mona yo solo visa parce que solo na niveau esta yo solo la visa tala sepela metika ba pauvre type ba vanda tranquille premier passeport ya mtu yozo ngoko ta mobulu pour ngana na besoin soit na mona de mais kolinga to comme ça na niveau moko dongo senti ya ba pauvre type moi je suis pas un pauvre type premier visa yo kota na passeport ya citoyen wana oyo ngo bando cha polémique pour tout temps ba kombote kende ko tuna e sala interview ko ngo comme DCI ne ko DCI na esalate premier fois ko tana ndule e yangai jusqu'au comme DCI ya mutu wana kende ko tuna yo ya papa osabi premier visa na yo oyo zora na passeport ezaka ya nini ya société bandal ya société ya balabala baluba batetela ya oyo balabala yo bana makasi na bandal comme presque ça vous que net ka ça mais oyo bana makasi na molar ya ka visa molar ta boni boza rapé ba reconnaissant boza kana ka moi boya ko même malchance ba benga libabe boza rabato ya reconnaissance ofandi boya mo reconnaître bien merci parce que ba chanti bo sala les ya lukuta de temps boya na ba respect pas pour faire le des ya lukuta omoni ba mababe na bino nenge bo sukela mabe nenge bo sukela mabe na ndule ya ba olia rabino bando lia bino moko do o senti penanga o est tellement fanatique bulufa balieyo ba olia yo posa bulufa ozo confondre makambo oliama ya mona oben no ba ya la fela o katof na fela sia o na ya la fe ya la fifi bazenyo vena dongi fela ndonga on dirait mbele afumbwa po oza sans esprit o maele te o azoba kimbondo visa ya on li boso na passeport ya société moko mona kimbondo o beta masola visa o lingo comparer loko oyo n'ébite quoi veut dire vraiment donc c'est dire que mon koto pena ya danger mon koto a danger là dans la vie muta peso masolo wana mututel voiture mututel parce que yo no bimi no ga boy ou
ou talaboni bogo oto sumbana zamba na manganga na okuto sukoli fela bien te oyo suko débat kwa na ba débat ndenge wana te po awa na ko nzengo fela wana pamba ni ba yala fela ba sans esprit siko zo kanisa nini ozo kanisa ke no so na sali bo ba olinganga na olingo ba olingo to ba bo libanga kuna obimana diske nini kuna ba yemba bato ya Lukapa ba yemba bato ya Tanzanie ba yemba bato bana ba Kenya ba yemba bato bana ba Angola yo ba oyemba mettez le cœur Jérémy Mangwema Chibango eza arrêt ya bis côté ya alimentation Gigi tango wana ngana zoke na alimentation Gigi na oka déjà mon pa wa yemba dia batembo banzembo lokola ba oneno la ruta nzambe za monene ngombe za molai butu za molili kanzi ezani ndoko moko te kokite yo ni ba la ruta tudum aboni boko siko yo ba ni ba débat ko felo ndazo beta de génération en génération siko to ke no bana moyo baza na États-Unis wana donc bango ba ko vivre ta bana moyo ba na États-Unis bana moyo bo manifester bo la sabango ke na minute oyo yo ga service Samson Malonga oza vraiment kizingi yo mukolo kofi akoyoka na falia koyoka son mais ce que ça un sujet mususu faut enchaîner parce que tout comme tard déjà te bino to koyoka son yanga te nga lo binde fe depuis nga na son yoka te nga sobeta histoire ya solo yonde mto koyoka son pozo luka conflit nga na besoin conflit la te po mutu oya komisi fallait musicien ya munene comme on Koffi Olomide et au changera jamais ce que son ni na yoka qu'est-ce que fallait maman lo ba fallait lo ba ge okosaki poni busa ba fantire boko tanga na ina mikil fallait za ina mikil ozo situka obia kuma bi wa ma boma na mituna bino to ke no tuzuma ko tambo joka sima kam na loba ata lobi Saint-Jésus omoni Koffi Olomide na Fally Ipupa za mwana oyo Koffi Olomide formé Koffi azaka na fierté na ye parce que mututu soko sa ba œuvre na yo moni même nzambe soko se comporter bien na mukilia nzambe a fier na yo parce que oza créateur ya nzambe mututu soit créer lo na ye simbi aza fier na donc Koffi Olomide a fier ya Fally Ipupa ngana ko longole bolingo Fally ta tam su yo zo confondre nazo nganena monisa yo mutuzo ilanga ba débat ngana solo mamnete ngana na minute na DC ya Koffi Olomide siko ba débat ozo ilanga siko ça ba hypocrisie ya on zone sur la route na biso ke zaki visa pour cela ma solo visa bozo na ba masolo suke ba ndenge so ya ba kosa na tunia visa oyo Fally Ipupa na ba bien na Congo Fally Ipupa so na kosi comme ça jour ango aux yeux le biba oyo na Koffi na oyo so net par rapport au net ya nini pas midi chez lui ndé na la mai poulet ouais njumona na ba carotte moni njumona muneno ah là il est 22h na mai poulet na on a lié monter parce que j'ai pas d'appétit donc pas midi chez quelqu'un si c'est midi chez toi casse les assiettes jette les fourchettes donc biberon cassé on a mais ça va te mabela boni ba fantira pa mako tellement bo ba zoba mitu na mine ça bien te bozo nga bo affronter moi na papa na c'est pour ça que j'ai montré oui Koffi n'est pas le papa de Fally pour pouvoir botaguer un hôpital non musicalement et ça bon on mbo na biso normalement bon na comprendre pe mbongo apparemment ba yebsenga Fally après ça ketch via la tamote lolo mona yebsana Koffi Olomide bon on va retourner question on retourner bientôt vieilli paré ba pesa o ketch la tate ndeli kambwa ketch D'abord, on se met dans la mystique. Celui derrière a formé Moutou, ton mécanicien, il faut pas y aller en tabac. Si il fallait y aller en ketch. Après ça, vient ketch. Dans vidéo. Sandra Gazadi, Christopher Gazadi. Et on a été. Et on a dit qu'on va ketch.
via lobaki yo lokola nzambe bayebaka jamais numéro ya nzambe ya sapato bayela pie ketch mais via lata ketch te siko ketch wana ya wapi oya question tout ça shembo abitika nde acharnement wana bino nde bozoboma ndule ya Congo te Samson Malonga eyaki kambo ya ketch okeke jo ale Kongolo il dagosko bomoni ke no océan ya chronique siko apesi bino lo mo nan boyokango te boyokango siko pa na ngai omoni siko na boma ndule te ketch oyo bapesa Koffi Olomide oyebike ti lelo baluka photo yango omonaki via tina joyeux anniversaire azwa réponse te DCI océan de la communication océan ya chronique napesi bino matière bokende kodéveloppe ketch wana oyo bapesa Koffi Olomide photo nango ezalaka wapi yo ndenge nini okende oyeba numero wana ya lokola nzambe oyo ya sapato ya nzambe problème nyonso tu bomonaka awa eske wana eza makambo nanga ngambo napesa Koffi ketch ngambo nasuetaki moto joyeux anniversaire alibongi kokotisa nga na conflit oyo etali nango nga te makambo nanga te mais oyo nga nazoloba jipe batiki yande likambo ya ketch tika kodiskite yo mpe zwa ketch kende kopesa Fally kado ndenge atondisaki martyr ndenge aretournaki martyr bon tozona na lisolo afaire rigola mpo anasilisa tourne américain ezocontinue mais mpo na Koffi Olomide bokangaka ke vie balukaka nde photo ya ketch bapesa yo do ti lelo nanu bamoni photo te place olati ketch wana napena vanda na bulenga ndile pe ketch wana ovi alata mota siko ketch wana siko fele lata mazo nini alaki na ketch anga ya papa tala bana oyo bolukaka bamakambo opesi moto ketch malati yango te ketch bapesa yango eza likambo ya ketch bapesa ti lelo na elatama te siko botikala na n wana lingo bokobambanga n na ketch nga na problème ya ketch te bokabela nga ketch bokendo tuna kuna place bopesa ye ketch siko photo bolukaka ya ketch eza makambo nanga te bon faire rigola na ndenge nini ya journée ya conférence de presse eloko motu ya onga na kangi faire rigola annulé concert il y a les 19 donc amoni ka ye moko ke non les 19 wana ekomaki beretoni konista ekomaki beretoni bakindela yo pena donc neti osala affrontement na liwa ya papa lokola verkis atalika non j'ai oyo poso bitabe azwi pena na les 19 na badate nyonso atikili yango waze kwa bomoni ndula kongo ndenge ekendaka donc ndule date eyebanaki nango ke faire obeta les 19 mais les faits baye kotiela ye pena donc baye kotiela ye idéologie ya nini ya verkis matanga faire atalika ba conférence de presse mbamwa nile ndule abona ye ba problème abende na ye ba gaulois donc bazo préparer pe stade na bango do bayini ya faire rigola bolukaka nini les padres donc bera de presse des amunda Trésor Pembele nani Yves Bonga Bessino Bilele l'ami d'enfance et même à Kabiscofield donc faire rigola annulé concert à boy polémique moni to komi tard lelo zega essaye na beta mama solo mais balasima na oya ko développer ba faire wana ndenge lekaki po to monaki Trésor Congolo ayaki pena Samson Malonga abi papa os nazala fan na yo mais pour le moment okomi koke na mo mabeli kamu ya baka na ba media nde ezoboma ndule noko timba na 1 à 2 retard bate ya ote timbela yo moko ozo comprendre bate ya ote ngana ekite na yoksa no déjà bate ya ote timbela yo moko eza peli kamu kanti so bozo comprendre lo ote ngana ocha ordre établi so yo moyo boyi ordre établi fali moko yo yena yumto ina kam oyena fali ayebisa ok respect pour na mopao parce que boyena manquement na ben politesse parce que zo kolenga mambo kam na pesi yo version linga yo yoka ya likambo ketch nanu photo ebimate na kosi so landi na wana zolo bangana za océan ya chronique
océan ba journaliste maram tout na loba so na kosi même dans 1950-60 beaucoup revérifier ngolo fali na kofi ba beta featuring ba yemba na studio bozo so beaucoup ba mbale ba fandi bo muni ba benga une conférence de presse botu na mo question catch na question ya bon anniversaire wana bo retrouver maram nyo surtout na kati bo muni bino awate dernièrement et puis maki Fali a publié album Tamba Batrika album ya Kofi et puis nous Fali a publié mais il y a le Kuta mais Fali a publié il a été que oh félicitations légende mais il y a le Kuta bah ça lui Facebook le Kuta pour être Fali a publié n'a été donc et outil depuis madame ya Ketch na bon anniversaire joyeux anniversaire na Ketch est-ce que vous n'avez boze la juba au sang na bino ko bolinga bango mingi pour que tout na bango mais pour l'instant tout ça mamia faire rigole annuler concert nae parce que waze kwa ile a cheki zelo na kati a cheke ya utaki Côte d'Ivoire kuna balia ka cheke waze kwa zelo atina kati a cheke ote ngai na tiki na ngale 19 ango faire rigole akende ko beta faire rigole pas timbelke o baza ko kindela o penza muso donc o to benga sumbela musuku. Ce que nous avons expliqué, nous avons quand pour les 19, nous avons dit papa Vergis. Au moins, nous avons au moins, nous avons Moussoukou, Bérard de Prince des Amounda, les prisonniers les plus célèbres. Dans la négrite, à coup de Mundele, Mundele, à une bacode, oh, jamais va avoir un affrontement à mort. Pour venir dans la maison en thé, mais il m'a petit canard. Il go bima. Donc, nous avons Vergis à côté d'ampli. Au senti ndule nge banda kata kata aucun plus de sur la indiqué zika ok siffle moi omega allo bon et puis ça va têtu Wana depuis tout à l'heure je supprime le commentaire mais bah tellement têtu non bloqué maman c'est bon banane au bloqué banane bah message bah et c'est qui chérie bah mais c'est Netani bah fingo un marabout il y a un marabout non bah marabout ça faut enlever les marabouts on s'en fout mais s'il y a des bouffons tu les laisses là avec les bouffonneries parce que marabout là tu effaces mais tout celui qui passe pour un bouffon tu le laisses mais ça je sais j'enlève pas tu enlèves pas les bouffons et ils restent là ouais les dipons tu les laisses là. Moi, j'ai rien à foutre avec des dipons. Oh, mon amant midi chez ah, kanga porte. Oh, mon amant. Commentaire pour ouais, oh, mon amant, c'est mon chez kanga porte nayo. Et puis, challenge pour la femme. La femme, elle a challenge pour la bande, ils ont défilé. Nous avons un numéro, bureau tout. So sali vidéo na o tingi mon adresse wana so komona wana na numéro to che wana ba mon père et moi zotala so bimi kitoko bimi bien à lancer donc à fou la zo fou là ti si quoi zo fou la même na challenge donc batala yo mokili maba otala yo po nzembo pesa mama na nzembo za kano oyoka omba oyemba una oyoka lindalala oyoka ba mission tunde ba suba vocal ndenga l'époque femme et à titre moko ba boaki on les 25 album les gens des Obima. On se comprend. Donc, moi, ils ont tout été mambo ya quand. Ils ont quand latino. Fallait ça latino. Mais pour l'instant, tous en tournée américaine. Oye, on manquait mon pas on a zone internationale. On a zone internationale. Jérémy Magema, vers qui ça continue à ampli. Mais oui, Mado Chanda, Marambo na zone le bas, Maram yongo na le bas. Ba manquement na bino obo oluka, boke banando la Congo. Yamoni ferre. Timba na 1 à 2 retard à boy les 19 batigele palais du peuple atalimo oh na ba papa mboso batigele au palais du peuple au no Vergis azala na na frigo ka ba côté lo na plate on a après alors il faut être milo ngungi allô oh ototino ni ne côté na gacha so ototino on et ça na négatif on a drumbo on dirait chambre il y a mvoa ba de pinet togo qui ndou le pese nini et sumbi on fait le soir taliga timba na 1 na 2 retard les 19 et na aussi ba sous les 19 té bozo ngo les 19 ngo atiki on wazo ko yepe côté na e ote to la bani boma to la ba mesko programme ezeki mulai bon point non ça qui déjà pardon
programme ezaki molayi mais on annonçaki déjà parce que annoncement na ye asalaki na makambo batelika bien bagolois tobendana ta na ndule respecter les gars qui ont vécu botika buzoba et puis biso ba océan de la chronique tu as un rôle même c'est ça ya kotia ordre ko établir ordre exactement no ba petit moko boye bomati dingi boya na loyenga dingi ozona ba sentiment ozokanza ndule bandi na dingi na otobolo dingi wana tonga finitika tu ka finitika ya mukie tonga mukie kaka abi faire asaleli sagesse mais tu as sagesse anto triple fonction et ça sagesse pour no ozwaka tonga ya mukie ba tubika dingi tu obeta nage na yebisi yo mo sentir na suka nango baye olando na baguarda ya mer baye kozwa yo nyokomi yo yolela bafinika yo aluminium okomi lo mbala ya batie na kati ya four bafritine yo donc mawa trop ozokonga lobi ye akobeta na place ya fer bon na comprendre ce que JP bati ko azali ka muta problème na comprendre akimi akende na ye Guinée JP aza muta problème azo comprendre le côté Laurent Bofio avec Toiri Carnet, moi Dimitri. Donc, aux ABC, nous avons la technologie sika, pour comprendre il est tard, nous avons la technologie pour tout le monde, tout le monde ba idéologie, nous avons les channels qui font l'idée image mourana, il y a des danseuse bazobina pour la petite Amérique, la petite bazobina sur l'image de les alliés. Je sais pas si je laisse là. Là, ils ont dit. Oui. Bon, ne pas comprendre les nouvelles technologies. Donc, là, on va prendre un son, ils ont quatre parce que tout ça va mise au point, tout vendre ça. Technologie, c'est quand on a de la teacher, coucou merengue. En direct des favelas de Mouchachalado, souriante de caliente, comida de l'art, tabalobi, sauce à la poulanganda, chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. Tu peux si maman présidente Petroni Kabel Bambote, Kabibi de Mosque, c'est sous la brésilienne, oh, et ça là, il y a Samson, Dalil et Sangama. Tu peux si Bambote, na maman ma passe à Vikimboui na London, tu peux si Bambote na biso na Dodembenza Tripoli, la mode a changé. Tu peux si Bambote na Joël Kalombo, ya Laetitia Beya Kalombo, tu peux si Bambote na JP Minga, tu peux si Bambote na Coco Coxon, tu peux si Bambote na Telling Coin à Londres, tu peux si Bambote na Coco Tuka di Villaco, tu peux si Bambote na Gauthier Mascotte na Katia London, et bon, on a les États-Unis, tout le monde Apocalypse Bella, tu peux sanité, les siens Mukengedi. On va mettre à Dion avec Chico Ferre de Luanda BXL Baninga, il y a Félix Kilumbu na Lyon, Eddie McIntosh, le gouverneur de l'ambiance, n'a pas si Bambote, n'a pas si le sous Bambote, n'a pas le Lion de Waterloo, Tigana Zoureta, et sans oublier Bankaba Sepela qui n'a Paris. Dr. Dre, Clam Franchi, Spadjari Tembo, Les Beaux Garçons, Peter Kokopi, Jimmy Malenga, Fili Jana. Donc, en direct toujours, Nakacha Masolo, il y a Favelas de Mouchachalados, et sans oublier, et même à Kabisco Field, en direct, toujours aux Alaranaye, Eric Yandombe na Bossaniote, Gabi Akabwe avec l'artiste Benji, Masolo Zoban dans les 19. Oyo, bazobanda ba répétition ya kafu kafu. Donc, tozala wana na sima, toujours pour na soutenir. Anelka Garçon, Molokai Bondi Nord, na Bossaniote, avec Vivi Massomba, Bondi Nord toujours. Laurent Bofio, Alobini Nikofi n'a pas été invité au MTV Award, au bas polémique à Banamike. Na Bossanité, Azor Mbombo, l'américain le plus suspect, et puis Fabrice Combo, Jet Combo. Na peso Bambote, Taki Pembele, Yango, yo na âge na yo, oza malanda ya leki na yo fali eza mawa. Ah, wana zolo bana mutu mususu.
Taki Pembele. Congo Kimia. Donc, ils ont bien. Malanda Ngombe qui para agité, tika ya landana eza makambo mende ko chende polémique te. Pour que pesa sosa la pulanganda. Ce que pesa la pulanganda, pour pesi kumida de l'arta, pour pesi chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. Wana ndi mabe. Parce que biso côté na tona so donc kwani tina kwani. Donc bafwa bachala donc eza tout donc il y a la fela en direct. Donc masoleza ki ya mwana pona yo to sukia. Merci la négrite à mon derendel ndenge yo pesa essayage essaye pour na baisser et simbi mais tu vas améliorer dans balasima bon c'est pour la makasi Eva Moiri William Kankou et puis la bossanité c'est Bika Louis Sambisa Yebisa Exototo oyo yaba nani Tambani Mike Tambani mama na Mike Tambani na pesi ba mbote et celle tana bino nyoso rigene moi mawana et puis bana Turquie bogali bongongo mais na kotika ndenge ni bogali bongongo koloba nzungu papi kadiata na bosani yote et puis lola mwana na États-Unis na bosani yote Shusha mabele na lutako lo bango na Luanda akomi sola lipeka Luanda akango catch okufa na sola kimpuka au sentir et puis ça vunda biberon cassé y est toujours na nenga Maroc ba kala tête aux ensemble na nenga Parigo ba otu na bosani on est ensemble boebika fa felas de muchachalados souriante de caliente comida de l'arta balobi Kofi Olomide apese bambote depuis les États-Unis tourner les gars malamu nzamba batela na yebi keza longue tournée États-Unis za le continent lia yango koyoka kutute ko ba toujours ne quartier latin eza international place aux alliés c'est quartier latin l'essentiel c'est tout le monde a mis sous soin tala ba danseuse de ba obima on sentit que c'est du quartier latin pour venir après la tanga ite ka sala na ba danseuse so ba danseuse bazwa goût ba petit akin bazwa goût ya obina soki lelo ba danseuse basala masute pour Kofi vraiment tout tali bien mutasala ba danseuse ba yebana bana ba combo na monde lelo ya danse ezala Kofi Olomide o azana nombre de danseuses puis muta pesa ba petit goût ba tala na États-Unis ba petit ba obina o sentit ka sala kaka so tali groupe malgré ba ofinga ngo kosa mais so tali groupe eza soin koleka ba groupe nous so sentit ba mise ba lia ba tonda ba lat uniforme soin et puis maintenant on sentit ba américain pour ça même so obeta tourner mon sentit que oyo niveau na ye on dirait mumemi baduma ndiza mimaka baduma mon chéri musicien otamboli tourner mais ozali tuntateka bakisi on dirait bakisi banganga bato bateka bakisi traditionnel na bakwa ya ngaba na monga fulo na mutu musicien mais sotalié on dirait tout moi c'est ba tradi praticien on dirait teka bakisi les soignera ba maladie nyonso botika mitema mabe na bino bokumu na oki bokumu tambola na bakitunga ya mbasu biloko safu alobaki ona koboki lo maladi ya 200 francs na yebi bino mitema mabe na minezo mona na ba commentaire bato ba otambola na ba kitunga ya mbasu Congo Kimia Orgazima Nathan yebisa Akim Prince kaka ndenge alobaki esalami Akim Prince alobaki nini Mondela lembi Orgazima Nathan mais 22h faut nasisa kolamba tolia ngam se kolamba ngo kosa ngam te banda olobaki au revoir mais na se kolamba nga se kolamba yebisa montoki na lamba git na lamba na ngai nga bona ngona na lamba ki na lambi soso pino senti pour la nganda na kotsa ba carotte bani na lamba git oh ndima pet mais nandimi olambiko ko la lamba andi maona TV na live ona lamba ki olambi na sala sosiko yo sala loso mais ngane mona lamba ki mettez les quêtes. Et moi j'étais au boulot. Yoga siko kotake. Ah Basia Poto. Si vous voulez moi j'étais au boulot qu'on a chômeur. Expliquez ce qu'on mon qui dit mais non jour na repos. Na lambi la pulanganda. Ndemo tikile nga ba condition na tongo. Oh chérie, j'ai sorti les poulets, j'ai sorti les carottes, fais les trucs. J'ai fait comme tu m'as dit. Au goûter mon.
Yo, ozombali ya olamba. Ah, boni bogozi ye wa ba jaloux. Boza boya botambola na bakitunga mbasu. Bonga bokokanga te. DCI ya mopao na bisi. Défense à ligne. Zone internationale. Les autres sont visa te. To so bet masola visa zela. Wana kende vmando Kimondo muzika, ali oche visa na kati boye Kimondo muzika. Oya quartier latin international. Donc des fois t'es monde coupé. Coupé. Ça y est, maintenant je suis partie, il faut que je retourne dans le clip. Attends, là c'est là. Par exemple, qui va commenter. Aux Anglais, ma commentaire.